Ya solo bande ko balandi radio télévision Kimbangiste mbote na bino banso besika bana papa Simo Kimbangu bozwami na mokola lelo. Ya liboso topesi merci na ye moko papa Simo Kimbangu kiangani na bolingo ya lakise pai na biso akomiso na mokola lelo pona kosala émission oyo. Ya solo bande ko balandi radio télévision Kimbangiste na katina émission masolo oyo kopesa maka wabino ndeko papa Lambert makomi mona mokola lelo pena lisungi ya papa na biso papa Amalfi Ndongala toke na sonorisation papa Edi Zolandonga nde tokokende na coordination ya yemoko papa Yugens Ntumbu na régie finale papa Mai Baros. Ya solo bandeko lelo tozali na katina émission na biso masoto kolakisa bino Mae Maleki lelo pe makambo nini esalami lelo awa na ville ya Saint-Denis. Tokoyoka ka paroisse de Saint-Denis, paroisse de Paris Saint-Denis, kasi ezali na kati na ville ya Saint-Denis. Pe na kati na ville ya Saint-Denis, tokomona ndenge nini monsieur le maire abengisaki fanfare kimbangiste poete baya komila kiselongi ya Lingomba awa na kati na ville ya Saint-Denis pona kolakisa ba talent pe ko sa présence kasi na yango na masolo na biso ezali lelo nde yango tokosolola na bino lelo na masolo yango na yango nazali ngai moko te nazali na bandeko na ngai ba musicien oyo tozali na bango na plateau na mokola lelo pona kolobela likambo ya lelo papa Bavon mbote na yo mbote ba lambe ya solo ezali sengo mingi pona koyamba bino na kati na émission masolo pe komila kisa elongi ya fanfare kimbangiste awa na mboka France pe kolobela masolo ya fête ya mokola lelo kasi na kolinga liboso omila kisa na bato bazali kolanda biso soki ozali nani pe okozalaka nani na kati na fanfare ya awa na mboka France sima nango toleki na bandeko mosusu. Oui, bandeko balandi mbote na bino ngai papa Bavon Oyo Boyebi, nazali responsable ya fanfare Kimbangiste ya Saint-Denis. Donc, tozwami lelo awa le 5 octobre, lelo ezali samedi, pona tina ya Milulu, ya fête ya ville ya Saint-Denis. Merci ya solo bandeko. Tozali na kati na ville ya Saint-Denis papa Bavon auti koloba. Tozasusu na ndeko na biso papa mbote na yo. Mbote papa Lambert. Okoki komila kisa soki kombono ezali nani po ete bandeko azali kolanda biso bapepe papa Lambert pe ayambi nani etant que musicien na mokola lelo. Komona ngai binoso boyebi komona ngai papa Paulin Silulu nazali musicien ya fanfare Kimbangiste nabetaka na faki oyo tobetaka na Saint-Ouen. Merci tozali susu ndeko na biso papa mbote. Mboka France. Merci tozali pe na ndeko na biso oyo tokoyoka ka papa Edi Zolandonga tokoyoka pe moi mongongo na ye papa Edi mbote na yo. Mbote mingi papa Lambert. Ya solo tomoni yo santé za ndenge ni papa Edi. Ndenka ozoko moela donc kitoko penza na ngolo ya yemei papa Modibo Mosanto. Merci ya solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste mbala moko tokokende na kati na mululu na biso na ko pomper na makambo toza nango na mokola lelo. Papa Bavon okoloba na biso pona nini lelo toyene sika oyo na ville à Saint-Denis po ete tomona fanfare lelo ekosala musala nango oyo ekosalaka ezali pona nini? Ben exactement, ben ça fait un moment biso tozwaki agrément na préfecture ya Saint-Denis. Boyebi ke banda bambula ebele to vandaka na ville ya Saint-Denis Lingomba et umeli na ville ya Saint-Denis. Mais contact moko ezalaka te entre Lingomba na ba autorité ya ville oyo. Donc toye ko comprendre que c'est que biso to poussani vers bangote bango jamais baroya kuluka biso pe baroye ba jamais même to vandia wa 100 ans yango to mona ki ke non to banda komeka kozwa ndakisa eloko moko isale makana nkamba te comme fête sans ba autorité ya mboka bazala invité fête nyonso komona papa fo bengisa mokonzi ya mboka atako yate akotinda un représentant oya roya ko représenter ye ba autorité ya province bazalaka toujours présent. Mais biso eloko wana nakanisi to tchaka ngo penza kate yango to mona ke à même à travers la musique
Tom Mekana, nous biso ça là, pas vers les autorités, total à ce qui bango pe ba repoussa na pemé na biso te. Yango to tango to zui agrément il y a préfecture, donc to komi association il y a Katia ville à Saint-Denis. Alors to komi enregistré na Katia ville à Saint-Denis, to komi na calendrier na to komi répertorié comme association il y a Saint-Denis. Chaque année, ville à Saint-Denis fait ta fête en octobre. Année Oyo et quoi il est 5 parce que ça s'arrangerait à toujours un samedi. Donc c'est pour la toute première fois Oyo biso to bengami poto ya ko participer. Donc yango to monaki déjà que ba bengaki biso to zaki na différentes réunions na maire awa na mairie Oyo bozomona na bilili na droit na gauche na ngai. Donc yango ba programme ki biso to ça la ouverture. Donc yango nde to ye to ko sala ouverture bokolanda na bilili nyonso ndenge olekel. Merci. Il y a solo bande kotozali kolanda papa bavon. Donc elingi kolobake à partir ya lelo ceux qui tozali na likamuna kati na église ba ndeko na biso ba l'état ya mboka oyo ya ville ya Saint-Denis ba wanda pe ko bengisa bango ou bien ndenge esalami ekosalama lelo pe suki kaka lelo. Mais nakanisi tango bokosala bango ba interview bokoyoka bango moko basalaka ba fête mais oyo neti ya mokolo ya lelo nanu bazwa fanfare te bazalaka na ba groupe folklorique bazalaka na ba groupe culturel oyo esalelaka bango mwa bamakambo bango basalaka donc biso ezali mbala liboso yango tozwaki likanisi ke tobenga baninga nyonso bamusicien oyo bazali disponible awa na Europe mobimba baya to marqué jour oyo po etikala na bango elembo po ezalaka chaque année. Naza sûr et certain que kobanda date ya lelo chaque année tozala ko bengama na ville na fête ya ville ya Saint-Denis. Mais ndenge bobengami na mokola lelo papa bavon bozali kaka fanfare ya Saint-Denis kaka ya pamba bien bozali pe représenter na ba fanfare mosusu ya mboka mosusu ba ye ou bien kaka Saint-Denis oyo to komona lelo. Non babengaki biso c'est vrai mais ndenge tozali awa ba fanfare nyonso tout osalaki invitation totindaki na ba fanfare nyonso biso en France totindaki na Saint-Ouen totindaki na Lomière na Belgique na Allemagne na Angleterre mais malheureusement bandeko ya Belgique bazalaki Bruxelles na Anvers bazalaki empêché pour bazali na préparatif monene na ntinsani ya lobby pour na basisa misala oya ndako bazali kotonga na mboka nkamba yango bango ba s'excuser qui vraiment ba yété mais quand même Liège bango ba yé Angleterre ba yé Saint-Ouen ba yé Lomière pe Mwandambo oyo bazali na bateni ba yé. Merci ya solo bande kotozali ko continuer émission na biso tokolanda na bililingi ndenge nini marche oyo et ko salama mais papa pona marche yango bino moko mutu bobongisi po ete boko ko sala marche yango balaksi bino itinéraire ou bien l'état ya awa mutu alaksi bino akolakisa bino itinéraire ou bien bondolanda mutu guide po ete bosala place to bondokene. Papa Lambert ndenge na lobby ba réunion ebele et salemina ba autorité ya ville ya suka ezalaki lelo tozali samedi jeudi na musala ba bengi ngai ke yaka totala itinéraire donc na yaki et pas na monaki correct te na conseiller ki bango awa boyete donc l'état nde mutu asala ki itinéraire biso to portaki juste moi correction en fait. Monsieur bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui représente la fête d'aujourd'hui? Vous pouvez nous expliquer pourquoi la fête d'aujourd'hui? Alors la fête d'aujourd'hui, c'est la fête de la ville, donc qui est tous les premiers week-ends d'octobre, donc qui dure là depuis maintenant 20 ans, plus de 20 ans même. Voilà, puis donc c'est une fête qui permet aux Dionysiens de se retrouver, soit autour de spectacles de rue, soit autour des stands associatifs, des cuisines du monde, voilà, d'animations diverses, portées soit par des compagnies professionnelles ou le tissu associatif. Mais pourquoi la fanfare kimbanguiste? Pourquoi?
Parce que la fanfare kimbanguiste est une des associations sur cette ville et sur les 150 associations qui participent aujourd'hui, la fanfare participera de cette forme-là. Bon, pour vous, qu'est-ce que vous pourrez nous dire pour vous, pour que les gens ils nous suivent là? Qu'est-ce que vous pourrez nous dire Que là il y a de la couleur, que ça a l'air vivant, on est impatient de partir voilà. Et puis donc on va arriver pour ouvrir et introduire le début de la fête qui va démarrer à 11h30 place Jean Jaurès. Voilà, Merci beaucoup. pas de problème.
associations. C'est aussi, pour tenir cette fête, un grand merci au travail de tous nos services, de services des retraités à la jeunesse, en passant par la culture, etc., mettent beaucoup de passion à faire que cette fête se tienne aujourd'hui. Il faut que le temps se tienne aussi, mais ça, c'est un peu plus difficile. Mais en tous les cas, pour le reste, vous verrez, vous trouverez entre les cuisines du monde, les différents stands, vous trouverez à rencontrer tous ceux qui font la vie de la ville, en fin de compte, au quotidien dans notre cité. Donc, merci aux services, merci aux associations. Et puis un grand merci, puisque c'est l'occasion de le faire aussi, à Françoise Barbetto-Marguerite, qui est à moins sa 20e fête de Saint-Denis. En tous les cas, on lui doit de toujours travailler cette osmose entre la vie associale et là-bas, entre la vie associative, la vie de la ville, la vie culturelle. C'est-à-dire qu'on lui doit aussi, vous verrez ce soir encore de magnifiques spectacles, et vous verrez un certain nombre de découvertes encore qu'elle nous permet de voir aujourd'hui. Donc cette fête est lancée, mais je passe la parole à Jacqueline. Ben, le maire a dit l'essentiel, parce que c'est bien la fête de la ville. Donc c'est un moment avec tous les acteurs associatifs, syndicaux, tous les services qui ont mis de l'énergie pour que cette fête puisse avoir lieu. Donc il ne nous reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée. On sera ensemble tout au long de la journée, les élus, pour vous rencontrer, discuter, partager avec vous. Et nous vous invitons à prendre bien sûr le verre de l'amitié pour ouvrir cette fête. Bonne journée. Bravo.
partira de Paris. Mais lelo tout partira de Paris et comme bamboka mususu. Na Londres bazalaki bafaki belé bakomi faki moko. Na Belgique baza na problème te. Kaka na Paris banda to banda ki likambo ya defa banda to kabona ki tozoko kozonga fanfare moko te. Et loko nini ezali kozanga biso poto ko sa fanfare moko papa Paulin na peso malo. Merci papa Lambert. Bon na mutuna yo tuni naza bena réponse moko ya malobe belé ya kopesa te. Ngai réponse nga na kopesa na situation oyo fanfare za la moko yango yo. Papa Lambert. Papa bava utolo balika moko awa liloba nzambe elekaka te. Ça même ça prendra du temps ou ça prendra mais toko sala en sorte que liloba oyo papa loba ke fanfare za la moko na France et ko salama. Malgré tout ça la situation mo boulou mais pour l'instant toko sala la liloba wana nga na pesi yo na ebisio ke zala sûr et certain. Combien de fois oyo boloba ke zala sûr et certain tina lelo oyo ba nezo koleka. Papa Lambert tofandi awa tozana ndeko na biso Bavon papa Bavon plutôt ya Saint-Denis tozali awa toza batu toko solola toko fanda Lisusu mais toko solola. combien de masolo Ata eza sans masolo mais pour kaka to bimisa mbuma ya kitoko toko sala tout to bimisa mbuma ya kitoko pona to sepelisa mokonzi liloba ya nzambe toko kwesa ngo jamais toko kwesa ngo te. Papa Bavon yo kozala muta suka na liloba wana papa Kundi. Papa Lambert na mutuna no tuni ngai tango na kombaki na poto po to sangana bona faki Saint-Denis bana kozala te. Mais na tango déjà nzamba sali ke lelo fa na Saint-Denis bana programme faki Saint-Ouen to kei na Saint-Ouen toza na programme faki Saint-Denis ba ye eza déjà likama munene. Parce que vous avez malin bozela kasoki na likambo ye nde bosali ne ba monaka ke bayokanaka mais na se boyokanaka te. Omoni nzete soki kwei epolaka mbala moko te ezwaka temps na likambo tata nzambe soki alingo sala likambo na ye ya malamu akobendaka mwa temps mpona bambuma mabe ezala te mpona likambo ntango bokangi likambo na bino ezala solide epuis bozala makasi nakanisa comprendre likambo na lobi donc oyo nyonso temps oyo ezokende nzambe ayebi temps place tokosukela place tokosangana nzambe ayebi mais lora tokotiana mituna biso ndenge deja tosanganaka boye ke papa bengi na tozana programme moko boya toye koto tozana programme boya toye ezala likambo malamu ezolakisa nzela ya papa Simi Mbangu eza ya kofungama. Merci papa Bavon. Papa Lambert likambo ngai nakoki koloba na yo yango yo bitumba oyo ezali nango ya bonzoto te eza bitumba molimo pamba te makambo oyo banda esalema soki ezalaki kaka mpona biso badémarche oyo tosali ezala na nkamba na Kinshasa nde peut-être tolinga tokóma na niveau ya okabwana te mais moyini fale asala dessin na ye ozoloba ke bolobaka kaka nakanisi lelo mobulu oyo ebimi en partie ebimi pamba te toza koluka tosangana tokomaki musika peut-être nde ndenge tozoloba boye na mokolo ya lelo nde faki nde se ezongaki moko cause ya bitumba oyo ozomona lelo basanction ye kokweyila d'abord ezalaki mpona koempêche faki yango esangana te mpo baoyo babimisaki yango na minoko na bango balobaki na kotanga nkombo ya motu te mais but ya guerre oyo eke kosuka ntina lingomba ebandaki na faki pamba te biso batu toza kosala likambo ndenge tosepelisa nzambe bamosusu baza kozwila mutu na mutu likanisi na ndenge na ye azosala boye seka azokanisa boye ye azosala boye seka azovize boye Papa Lambert oyo ezali ya nzambe koloba te ke bosi bolobi yango mbala boni. Je me rappelle na 2008 ntango nakendeki epai ya papa kosala ye rapport ke papa tokutani bokutani bopesani mbota alobi bosali déjà pas bongo mbote ka pona pesa ngo moto eza pas bongo siko tokomo beta ensemble tokomo mela ensemble ta ba vert na zipi yango te ke sinon ya ko glisser denga quelque chose donc c'est que confiance ezali donc omoni elobi ni la Armstrong tango bakendeki na lune na 69 tango ba Apollo 11 ke na lune balobi un petit pas pour l'homme mais un grand pas pour l'humanité donc eza peut-être ba geste amike pona biso mais tata nzambe isika ya vandi
du moment que ezokouta na kati ya mitema na biso eza sincère et non hypocrite. Donc ezali déjà pas nakanisi que lokola déjà solution oyo euti kozoya mela biso soki tata nzambe po biso bato tozomona papa Lambert nazomona ka ba ver ndenge ezali awe na suki awa oyo ekuti eza na nsima mokongo na ngai so na baloli elongi te na oyeba te nini ya na nsima na ngai. Donc toza banzambe te biso toza bato so tokomi koyeba oyo ekoya lobi seke tokomi biso pe banzambe. Donc oyo ebimi na tongo ndenge ba groupe de prière balobaka oyo eza révélé c'est pour nous les hommes oyo eza caché eza ya tata nzambe tosenga epa na ye asunga biso tolongwa na libulu oyo. Et naza sûr et certain cette fois-ci tokolongwa cette fois-ci tokolongwa bambate soki empêchement ba ezalaki liboso oza mwana mokete oza na besoin basalelo dessin te pour comprendre mbwa azoleka no fo ozotuna ya mwasi to ya mobali yo oza na miso ya otala ke o mbwa azoleka aza ya mwasi to ya mobali makambo ezoleka oyo papa Lambert po yo comprendre ngo ke problème ezalelaki awa fo kaka moto azwa aloba po abima moto mabe nayebi te so na répondre na question na Merci. Ya solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste to ali na kati na défilé na biso na sima tokosenga na biso nyonso bato ali kolanda to uti koyoka mai mabimi awa na kati na émission masolo nde tokotuna papa Edi na pona yo likamu nini oyo attiré na makambo nyonso to uti koloba awa pe conseil nini étant que caméraman na kati na Ratelki Europe na émission masolo nini ko koloba na bandeko ba musicien poète kimia ekota na kati na Lingomba. Merci mingi papa Lambert na ndenge opesi ngai miko ngai eloko na kosenga na ba ndeko na biso ba musicien to pe mutuna na ngai ezali siko na o nyonso uti kokoya parce que tozomona ba désordre mingi niti ya biso na poto na France ezobimaka mingi na faki mage ndenge papa bavwa uto loba awa ke ba sanction uti kokoya mais na ba sanction wana siko bino epesi bino leçon ou pas et puis poto kota kimana ba paroisse na biso eloko nini tokoki kosala ke kimia vraiment evanda na kati ya baparoisse na biso pe conseil nini bokopesa na entre bino na bino ba musicien parce que lelo soki des autres ezali na kati ya baparoisse base nango eza bino na faki sikoyo est-ce que bozo salisa papa Simon Kimbangu kiangani ou bien bozali kopesa ye pasi mutu na ngai ezali yango wana. Ya solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste to komi na suka ya interview na biso bo uti koyoka ndenge ni bandeko so bali ko ba répondre na mituna na kati na émission masolo pona lelo botika la malamu ezalaki wa bino ndeko papa Lambert makwemimo na lisungi na caméra tomoni mama na biso mama Jackie ya presque kuna na paroisse à Saint-Denis pe papa Amalfi na sonorisation papa Edi Zolandonga papa Yugens na coordination et papa Maï Barros na régie finale. Merci.